Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'olanga ninyango, nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo, Lumière Kaboulo, réflexion, réflexion. Double CD Fantomas Engayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour et ça la G, Bongo, toujours. Réflexion, réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, bo s'abonner, boza décité, Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, bokuta biso kuna na. Bonjour, bonsoir, bon tard à toute la famille Réflexion. Izanga moko ya bino na kombo ya mama Mina Malumba. Na yé vraiment pour répondre à une question na biso et continuer la réflexion. Oyo maman na biso a lobi pona makambo ya libala. En tout cas pona ngai. Non lo babui. Maman leki wana azamu te mama be. Donc maleki yana baza batu mo ba ko fanda te batu normal ba fandité. Il faut batinda bango bisika oyo esengi ka pona bango ba ko réunir bango batie bango bisika ka bango na bango bazali. Comment ça fait yo babala yo lingi mwana na abala te? Est-ce qu'ils ont un sens? Ils ont un sens te. Eza ki mutema be mutesala ka bongo. Mwana na mobali akomi prêt ya kobala a honorer pe mwasi na ye. Mais yo lingi yango te. Faut asomba na lupango liboso afa bala. Est-ce que ceux qui ezalaki bongo me mabali belé lelo mabala na te? Mais sala mapete. Quand ndenga zwaki na bongo asentaki ye atie na ndako bakomi kobota kuna niva bano ba komi na ngo wana. Eza lisumu o bango ba osala. Alors maman ton mwana na yo ayeli yo annonce ya bongo oza directement na facilité ya ko répondre ye pe ko encourager papa bala biso toye barate eza na mabala mususu eyaka na ba bénéfice nango même si je mo penenga za bongo kanga mbongo ngo ya lipango okanga ngo te mais si on ta bali mwasi ya komi également nzamba ko fungola ba porte mususu pe esali ke mapango wana eye moko te mais eye ba mapango mais tango yo boyi mwana na bala ebi combien ya ye oyo okangi ba porte belé ya bénédiction na ye sans les savoir maman wana a mérité te kozala maman donc maman ka poza mwasi mais en vie réelle a mérité te kozala maman pour ye pas na bana je ne sais pas mais ndimi te kazangi bana ana bana soki koi na kana ye na ndimi te ka ko permettre ngo ikisala mabongo ndeko na nga mwasi so moni esimba te ba force en nature te so moni esimba tanto ko tiki donc eloko eleki tika ezate eloko eleki tika ezate ou bien conseil musunga na ko pesa loko ape mama Tama bolongo na seluka nzambe. Nzamba ko répondre yo. Mona peut-être maman le ki wana mtaza auteur ya ba douleur na yo, auteur ya ba souffrance na yo. Mais loko de kinzambe zati. Senga ngwe panzambe. Pona nga en tout cas na soki wana. On se revoir.